Merci beaucoup. Napesi bino non merci pour nakoya ko visiter biso. Je pense makambo nyonso tokozala kana ba programme o tokozala nango même na mi temps o tozali naza na problème o nazoka tambola nango makasi eza problème ya milulu nazali ko organiser na kati ya église na Nzambe. Nzambe na nguya napesi yo merci parce que ondimaki ete lelo na yamba bapaya na kati ya ndako nanga papa Eli bao bazali kosala na chaîne na biso ya Mosakoli Shako TV. Napesi yo merci ndima ete nyonso tokoki kosolola ezala na maboko na yo na molimo na yo ekonza biso ebandeli pe suka dans le nom puissant de Jésus. Amen. Milulu vraiment tozaka na kati ya organisation ekozala partir ya le 3 juin ti le 6 eza milulu ya 4 jours et toza na kati ya kobongisa yango de façon que Nzambe asunga peuple na ye toza na ba orateur o peut-être bako travailler na kati ya milulu oto liboso c'est mon père spirituel papa on alingaka mingi apôtre Augustin Mwimpe motokanda na Nzambe chef d'armée na toza na orateur ami balé aza invité na église ya sec ya des bonhommes comme na ye pasteur Jérémy Yombo nde bato kozala na bango lokola ba orateur na ngai moko topesaka bato nyonso ba invitation basali na Nzambe nyonso topesaka bango ba invitation eza na mutu moko te tokoki koboya kopesa invitation ezala pasteur ya likolo azala pasteur na se azala nani topesaka invitation parce que eza eloko Nzambe azobengisa bato na ye mpo na lobiko ya peuple na ye et par après kosangana ya basali na Nzambe ezalaka pe malamu parce que eza ba onction na ba onction à partir ya mosala wana Nzambe akoki kosunga pe mboka na biso Nzambe akoki kobatela pe bakonzi na biso Nzambe akoki kopesa pe kimia na kati ya mboka na biso. Alors tokoki kozala na ba invitation na ba limite te tozokabela mutu nyonso aya ko participer na kati ya milulu et par après ndenge tozolo ba problème à invitation ezaka so topesi mutu papier te mais ba o bazolanda biso eza invitation tozopesa bango so mutu alandi kaka adresse tozopesa aya komi na esika église ezali akomona pe loboko na Nzambe ndoto eza révélation ya Nzambe soki otali bien na kati ya Biblia ya liboso Nzambe ayebisi Aaron na Miriam ayebisi bana Israël soki nasololaka na bino na bandoto pe ba révélation mais Moïse mon serviteur nazali kosolo na ye fara problème ya bandoto na wana naza na yo kaka na Biblia Joseph alotaki ndoto mais suka ya nyonso ndoto na ye elataki nzoto même moi aussi namonaki ndoto oyo ezali kosala unga naza lelo eza ndoto oyo Nzambe alakisaki ngai namonaki un jour naza na kati ya ndako nalali Nzambe apesi nga ndoto wana ezalaki na révélation moko ebimaki na église ke yo oza pasteur ya église oyo mais tango nalalaki namonaki ndoto wana ekomaki na niveau moko ya kosalema lolenge namonaki yango c'est pourquoi ndoto nyonso oyo tomonaka ezalaka pamba te ndoto nyonso tomonaka ezalaka réalité ya makambo Nzambe azali kolakisa biso nayebi bien appel ya Nzambe eyaka ndenge moko te appel na Nzambe ezo ya différent lolenge ngandenge naza boye natikali komela masanga te natikali kosimba diamba na maboko na ngate c'est-à-dire na lamuki nanga na bomwana kaka na makambo na Nzambe mais soki tozotala na Bible tozomona Paul akomaki Saül akomaki Paul mais c'était pourquoi tango azalaki Saül abando sala mabe makasi mais suka nyonso Nzambe abengaki ye nakoki peut-être ko contredire ba oyo babandaki na mabe ba ekosuka na makambo na Nzambe te parce que appel ya Nzambe ezo ya lolenge ekeseni et de tango nga na monaki ndoto eza révélation oyo Nzambe apesinga nde appel oyo elaki singa ke
nzamba benginga na musala na ye. So peut-être na mona kité na lengaki nazala vraiment na courage té na lenga nazala na assurance que naza muto nzamba bengité. C'est pourquoi muto muso ko sala mabe appel na ye na yebité e kozala na nzela ya muto mususu e kozala na nzela ya bandoto ou bien e kozala na nzela nene bien la prophétie. Alors pour nanga na yebi bien que appel nanga na monaki yango à partir ya bandoto. Tango na moni yango na bandoto nde nzambe aye ko réaliser yango na komi lelo musali na ye. Depuis nzamba benganga na loyenga nazali ko salela ye eza na nzela ya makambo ebele nzamba azobikisa bato. Premièrement nzamba azali koloba na musali na ye makasi na nzela ya prophétie. De deux nzamba pesi biso don ya guérison. C'est pourquoi les jours boyaki na église bomonaki bato mususu baza na ba chaîne bato mususu ya bambazu bazali garçon moko oyo lobi wana akotaki na ndako ya nganga asali kisi po azwa mbongo mais azwaki eloko moko te ba compliqué ye nde akomaki liboma mais nzambe na nguya ndimaki poko asunga garçon wana tango tozoloba awa asi akoma bien aza lisusu na chaîne te même mwana mwaso okutaki na chaîne wana aza lisusu na chaîne te c'est-à-dire bango nyonso basi babika nzamba sali biso na kopesa biso don ya guérison à partir ya ba don oyo nzamba pesi biso. C'est pourquoi tozali ko évoluer na mosala na ye mais ezali kotala problème ya makambo mabe wana vraiment nzamba sungaka biso makasi eloko moko te ya mabe ko yiko salemela biso. Je pense makambo na nzambe nga naza prophète nazokamba mana molimo mosanto eloko ya liboso oyo nzamba pesi biso lokola pouvoir eza liloba. Soki nzamba alobi totelemelaka makambo ya bamouchoir te totelemelaka problème ya babougie te eloko te mais soki nzamba pesi biso directive tokoki kosambelela moto mai wana eza ya kopesa moto biso toza nango te ye moko aye nango tobimisi kaka maloba tozobimisi wana nzamba asaleli ye bolamu mais bato ebele bazali kobika kaka selon liloba na nzambe. Alors à partir de liloba na nzambe nde bato bazobika na kati ya lingomba bato bazali ko voyager net kokende bapoto bato bazo voyager. Soki nzamba alobi likambo nzamba asalaka kaka ndenge alobaki kutu. Ça fait maintenant 2 semaines et demie tozokende 3 semaines eza na garçon moko auti ko voyager na kombo ya Jansi aza tango tozoloba awa aza déjà na mboka ya poto eza kaka na maloba na nzambe nzamba sungaki ye bato ebele bazali kosala ba voyage na kati ya lingomba to blokaka mutu te mais oyo nzambe atie biso na motema oyo nzambe alobeli biso toko libérer yango devant église na ndenge nzambe azoloba wana eza ndenge pe ekosalema. Alors ba voyage eza kaka pona kokende poto te mabala pe aussi to balisi bana basi ebele na kati ya église ba garçon pe basi babala makambo wana vraiment tozokende na yango lolenge nzambe azopesa biso orientation. C'est pourquoi nzambe azosunga bato mingi na nzela ya nzambe ya prophète Daniel pona bao babandaki kosalela molili nzambe aza na makoki ya kodélivrer moto atiki pe bamisala na ye nyonso parce que nayebi na ebandeli ya ministère nanga nayebi eloko moko oyo nzambe abandaki nango na kolobelanga eza problème ya bandoki nazomata ngomba na église mwana moko aza na esprit ya kindoki mutu moko te atikalaki koyeba mais nzambe asungaki apesi biso révélation nde prophétie na ngai ya liboso. C'est pourquoi même temps on asambelaka nayebisaka bato nazala confiance na ndoki te mais nazala confiance na nzambe a délivrer ndoki parce que mutu soki a changer ou bien nzambe a délivrer ye il faut atika misala ya monde mosusu azalaki na tango moto akobanda osalela nzambe il faut asalela kaka nzambe ye moko parce que ye moko nzambe aza nzambe ya jalousie
andimaka te basangisa ye na eloko mosusu. C'est-à-dire soki moto atiki misala mabe aza na droit ya kotikala kosalela kaka nzambe. Même na kati ya mosala tozosala tozomona bamakambo wana moto azosalela molili moto aza ndoki aye atubeli nalingi natika kindoki, mais soki réalité ya musala wana esalemi okomona kaka changement na vie ya moto wana. C'est-à-dire moto wana tiki makambo nyonso ya mabe abandi kosalela nzambe ezali akosalela nzambe sans problème. Akosalela nzambe na kotika makambo nyonso. Au moins soki ezake moto wana atikali kotika misala ya mabe te, wana vraiment aza na droit ya kosalela nzambe te. Mais soki asi atiki makambo nyonso ya mabe aza pe na droit kotelema liboso ya bato, aza pe na droit ya koloba bonne nouvelle, aza pe na droit ya kosambelela bato lolenge nzambe azali ko orienter ye, parce que aza lisusu na monde wana te, asi akomi na monde ya lumière et aza lisusu na monde ténèbre te. Et je pense c'est ça nzambe azosunga bato lokola bongo. Et puis yesu moko alobi na eli bato malamu te mais na eli bato mabe. Alors bato mabe wana nde nzambe aza na bango besoin makasi. C'est-à-dire so ba changer bato beli batiki makambo nyonso ya mabe bakoti na nzela ya nzambe, nzambe pe akosala na bango makambo ya minene. Je pense c'est ça. Moto akoki kosalela nzambe akoki kosalela l'état eza question oyo pesi. Mais réponse na nga eza boye. Nzambe na lola alobi neme na Bible na ye ke tokoki kosalela ba roi mibale mosala te. Soki naza liboso na nzambe nazo salela nzambe sans problème. Mais eloko ezota la problème ya l'état ezala peut-être eza musala ya maboko ya mutu ye moko. Mais mutu oyo azo salela nzambe, il faut vraiment en réalité atikala kaka na makambo na nzambe. Parce que nasi na mona batu ebele naza na musala na nzambe moko na lingaki mingi. Mutu akotaki na makambo ya l'état mais musali wana azate. Asi akufa. C'est-à-dire ba leki na ba élection et sili ba proclamer à leki mais ya tikala ki kosala ta musala te akoyaki akufaki. C'est-à-dire bato ebele bande koloba peut-être nzambe andimaki te asala misala wana. C'est-à-dire musali na nzambe ya solo il faut asalela roi moko enoke ba roi mibale ou bien ba roi ebele. C'est-à-dire mutu azosalela nzambe azwa na droit kaka ya kosalela nzambe alola parce que nde mokonzi oyo abengi ye na musala. Bao bazosalela bokonzi ya mabele eloko moko nga nakoki kosenga bango batala appel na bango. Soki mutu abengami na nzambe aza na alliance oyo ya traité na nzambe. Peut-être la lolenga azali kosalela wana nzambe permettre ye. So nzambe permettre ye akosala sans problème. Ndenge mutu mosusu azali nanga moko naza boye makambo ezotala makambo ya politique un jour moko te nakoki kokota na yango. Parce que nazana alliance o na sali na nzambe na makambo nzambe azolakisanga. Peut-être na nzela na ye akoza la nzambe andimeli ye. So nzambe andimeli ya solo asala. Mais soki eza pona nzoto atala nanu kozonga nanu liboso na nzambe atuna nanu nzambe. Est-ce que réellement nzambe andimi asala musala wana ou bien nzambe andimi te? Parce que na musala zo sala wana lukuta pe ezalaka mingi. Lukuta ezalaka mingi. Na yo en tant que serviteur de Dieu, soki okoti na lukuta, cela veut dire obébisi nzambe. Parce que même na kata mbe ko balobi kokosa te. Mais yo musala nzambe okoti na musala ya kokosa, c'est-à-dire osali déjà péché. Obébi liboso na nzambe. C'est-à-dire soki mutu azali kosala musala wana ayeba lolenge nini ya kotambola liboso na nzambe, de façon que nzambe alola sunga ye. Alezata ke soki oza musala na nzambe okepe kosalela mokili ou bien osaleli bokonzi ya mabele, oui, okosala po eza musala ya maboko po ozwa mbongo mais kobosana te ke eloko oyo eza kati na yo ezo kokana na eloko oyo ozosala wana te. Parce que ngai moko ya liboso tango nazo évoluer na makambo na nzambe nakomaki na niveau moko ya kosomba diamant. Tango na bando somba diamant na ye kotala ke na kati ya musala ya diamant vérité ezalaka te. Na kati ya musala diamant il faut kaka kokosa par exemple mutu aye na diamant ezo kontata par exemple $1000 mais yozo bise mutu ke diamant eza moins de $300 déjà okosi. Alors so totali ke eza musala ya solo mais eloko ya molimo eza kati ya mutu ekoki kokokana te na problème ya lukuta. C'est-à-dire makambo ya mokili
totika ngo na mokili ozana iloko nzambe salela nzambe c'est tout pour ombatela ministère na yo na ministère na yo ekende liboso. C'est pourquoi on a remarqué dernièrement na bando ka ba radio ba politique et ba pasteur boy na boy biloko na personne qui bat biso ba tumusu tozo kango quand même ezo sala biso bien te ezo sala biso bien te ezo sala mabe parce que tant bazo critiquer un serviteur de Dieu, c'est-à-dire bazo critiquer basa na nzambe nyos. Alors c'est pourquoi conseil nazo pesa bango balanda appel o nzamba pesi bango ceux qui balandele yango basalele o nzamba zoloba vraiment ekozala malamu kaka ndenge na lobaka souvent moto wa liboso na motema nanga c'est mon père spirituel apôtre Augustin Mwimpe motokanda na nzambe chef d'armée papa esikozali na pesi yo mbote mingi oyo uti na monoko ya mwana na yo Daniel Mukendi Jikalu Jashada chef de terre na pesi prophète Patrick Bakavula mbote na pesi pasteur Joseph Kapita mbote na pesi communauté mobimba ya Ekradi mbote ba pasteur nyonso na pasteur Charles vraiment secrétaire ya Ekradi bato nyonso na pesi bango mbote na bayembi nyonso bazali koyemba na père spirituel nanga na pesi bango mbote na pesi bana nyonso bazali kokamba na Ekradi Siforko na pesi bango pe mbote na pesi bakonzi ya mboka bato nyonso ba député na pesi bango mbote esika nyonso bazali kolanda biso na pesi bango mbote sans kobosana na pesi pe mama ya bana nanga mbote mama ya Oki Mwimpe motokanda na nzambe lui c'est mama Daniela Mwadi na pesi pe mbote vraiment nzambe na lola amona ye apambola ye parce que aza mama ya bana ebele aza mama bana ebele yende to bengaka première dame ya Ekradi Siforko nzambe na lola apambola ye vraiment baton so bazolanda biso adresse na biso ya église eza na Kingasani entrée ya Siforko avenue Mukwa numéro 25 quartier Matadi commune Masina. Je pense référence eza deuxième terrain Siforko ce qui commune na deuxième terrain Siforko otunika avenue Mukwa bakolakisa yo na numéro 25 na komona esika église ezali. C'est pourquoi nous avons profité de l'occasion de sabato pasteur ayambaka partir à mercredi de 9h30 jusqu'à 14h. Jeudi, tozalaka jeudi miracle. Jeudi, tozo banda service ya prophétie à partir il y a 10h, 16h juste. À partir il y a 16h juste, 19h, prière de puissance. Prière de délivrance, guérison miracle. À partir il y a jeudi ou à 16h. Mais de 10h, vous avez besoin de la prophétie. Ou à partir de 10h, 16h, au Koyoka et l'Obeli Nanzambe. Nanzamba la Kosonga Biso. So peut-être au Bungi, adresse au Pesio, numéro au Tozali Kopesa, ce qui au Bengi Biso, toko adressé yo bien, Nakoya, au Kokuta Nana Moussa Nanzambe. Et ça 081 160 20 27. Numéro Nabiso ya WhatsApp, ezali 099 232 37 05. Waneza numéro na biso ya WhatsApp soki obengi mutu mosusu akoyamba yo te eza kaka ye moko prophète Daniel Mukendi Jikalu Jashada enda koyamba yo na bokosolo na ye oza na requête na yo benga kaka na numéro wana okomona loboko na nzambe parce que tozo sambela neme abo baza musika tozo sambela bango même à partir à téléphone nzambe na lola azo songa bango. C'est pourquoi baonyo so bazolanda biso na pesi bino mbote kokutana à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse. Ndenge to bandaki na prière na ndenge na yambaki bapaya vraiment sans kobosa na ye moko papa Eli mutazali ko poser biso ba question vraiment nzamba lola pambola yepe. C'est pourquoi na lingi to sambela poto sukisa mission na biso to sambele nzambe na nguya nyonso na pesio merci ozalaki bandeli pe okomisuka natiki bao nyonso bazali kolanda biso na maboko na yo nzambe na nguya musala oyo pesi biso eza musala ya kosala pona vie ya bana na yo eza musala ya ko délivrer bao bakangami na basinga ya mabota. C'est pourquoi natiki bango nyonso na maboko na yo ndima ete osunga biso na nyonso
bao bazolanda biso lipambole na yo elanda bango au nom de Jésus. Natiki bapaya oyo na yambaki na kati ya ndako ya mosale na yo na maboko na yo, batamboli bamati mituka bamati bamoto baye po baya kokutana na mosali na yo na kati ya ndako na ye. C'est pourquoi na pesio merci tant bazali kozonga batela bango longola accident longola liwa longola ya mabe na kati ya bomo na bango na musalo bazosala etikala kozonga semate ekende liboso. Natiki musali na yo le révérend pasteur Michel Chako na maboko na yo na musala oyo munene azali kosala. Nzambe nanga ndimeto batela ye OPCP bomo na komatisa ye na dimension ya likolo au nom de Jésus. Amen. Vraiment merci beaucoup. Merci pasteur Michel Chako. Merci beaucoup vraiment pour l'occasion monene na kondimete biso peto le kanakati ya émission ya chaîne na biso ya Mosakoli Chako TV. Nzambe na lola pamola yo le Dieu de mon père asala pe makambo ya bikamwa na kati ya vina yo. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.